en main et nous avons adhéré. Nous nous sommes disposés pour apporter notre expertise sur la question des conflits fonciers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rongent. C'est comme une maladie douce. C'est comme les cancers, c'est comme la diabète, c'est comme la tension. Les gens, ça bouffe, et les gens meurent, ils crient comme les poissons dans l'eau. Bamisou batekela bango banda kuna ba photo. Alors biloko wana ils ont découragé et bato belé bakufi. Bato pe belé lelo bakomba handicapé physique, basali ba AVC. Bato ba se suicider, mabala e panzani, bana bako telengana na ba balabala pona likambo mabele. Motazu mbongo na pasi na poto aya somba mwa isika awafanda to isika sala mwa bilanga po a participer pe na économie ya mboka akutani na biloko boye tango aza kobima alobi ke mboka ezali mabe ye mei akota likambo yango pour que ezwa solution. Le dit que nous devons travailler, revoir la loi. Et puis beaucoup de législatives sont passées 40 ans. Voilà. Ce qui est arrivé, que proposition na bino, moi namboka le chef de l'État Félix Tshisekedi ayambi yango te ni balobake a boycotter yango. Boko sala niti nini. Évidemment to la commissionnaire te eza mosala, ils doivent vivre de leur métier, mais les kamunabiso yali maintenant faire appliquer la loi. Azamwana motote Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babako la kema futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oya mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu, masope mafuta Toko kesikana, longo na nzambu oyo mabenga na makomi Jésus. Mesdames et messieurs de la presse, tous les plaisirs et pour moi à ces jours de venir vous rencontrer, qu'on puisse échanger sur la thématique que nous avons apporté. Comme vous le savez, il y a 2 ans, les chefs de l'État avaient lancé un appel à tous les Congolais, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'on se mette tous ensemble pour reconstruire notre pays. Et j'ouvre une parenthèse en vous disant que je serai multilingue, pour ne pas dire bilingue. Ça sera en français, en lingala, swahili, kikongo, comme vous voulez. Voilà. De notre part, nous sommes venus avec un projet, une thématique que nous mettons sur la table. Ce n'est pas un sujet politique, mais c'est un sujet sociétal. Ça concerne tout le monde. On n'a pas besoin d'être au pouvoir ou d'être à l'opposition pour pouvoir adhérer à ces projets. Il s'agit des conflits fonciers. Vous connaissez bien que moi, il y a des gens qui payent les prix, surtout les petits peuples. Le chef de l'État, dans sa vision, il a parlé du peuple d'abord, et il nous a parlé de l'État de droit, c'est-à-dire la justice pour tous. Et ça tombe bien, le nouveau Premier ministre, parmi ses priorités, il a tracé l'axe de l'amélioration sociale du peuple. Il faut améliorer le social. Le social, ce n'est pas seulement les boire et les manger, mais c'est aussi l'habitat, c'est aussi la scolarité, c'est aussi le bien-être. Et nous, de notre part, nous avons pris en main et nous avons adhéré. Nous nous sommes disposés pour apporter notre expertise sur la question des conflits fonciers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rongent. C'est comme une maladie douce. C'est comme les cancers, c'est comme la diabète, c'est comme la tension. Les gens, ça bouffe, et les gens meurent, ils crient comme les poissons dans l'eau. Nde toloba na lingala, mbisha lela kaka,
na sa mai pinzoli na ye mutaomona ngo azate. Alors nous sommes dit apport na biso na action ya reconstruction mboka na biso pe na kotia mokonzi mboka loboko ezali na tina ya kolobela makambo ya conflit foncier. Kolobela batu oyo babotola bango mapango, batu oyo batekela bango lopango moko batu misato mine, batu oyo batekela bango nde bakinwa balobaka nyau na saki. Surtout bandeko na biso ya diaspora ebele baza kolela batinda bambongo basombela bango mapango awa, basombela bango ba terrain ya bilanga awa, ba détourna bango, ba frappa bango, ba misu batekela bango bandako na ba photo. Alors biloko wana eza ko décourager et bato ebele bakufi. Bato pe ebele lelo bakomba handicapé physique basali ba AVC. Bato ba se suicider, mabala epanzani, bana bako telengana na babalabala pona likambo mabele. Mboka mobimba te ya mabe, mais na groupe ya bato oyo bato salir image ya mboka. Imaginez-vous, motazui mbongo na pasi na poto, aya somba mwa esika awafanda, to esika sala mwa bilanga, po a participer pe na économie ya mboka, akutani na biloko boye, tango aza kobima alobi ke mboka ezali mabe. Yango to koti likambo yango, to ye na makanisi ya sika o toza ko proposer na mokonzi ya mboka, de sorte que ye mei akota likambo yango pour que ezwa solution. Lo lenge moko akoti likambo ya IGF, na bino so boyebi IGF o ezali ko traquer ba o nyos ba fraudeur nyonso makambo etali finance pe économie. Mokonzi mboka akoti yango. Lo lenge moko akoti likambo ya lutte contre la corruption. Le lenge moko akoti likambo ya lutte contre la violence faite à la femme. Le lenge moko biso peto memelie likambo yo akota yango yemei totambola na ye. C'est vrai, nous avons un ministère des affaires foncières. C'est vrai, toi un ministère de la justice. Toye ko se substituer na ba ministère wanate ba service wanate, mais toye ko baksa un plus de sorte que to comprendre eloko enezoleka peto pesa sourire na ba oyo baza ba victime. Toye na mboka tokantia ke zalai kaka likambo ya diaspora, mais tant que na ba cours et tribunaux na biso, on nous fait voir que 80% des affaires pendantes et ça conflit foncier. Nous nous sommes posé la question, nous avons les juges, nous avons les cours et tribunaux, nous avons la loi, nous avons les avocats, mais n'engeni n'on peut avoir 80% des affaires éthiques en suspens et d'autres solutions. Nani oyo azana sima ya makambo oyo. Ça c'est une chose. Deuxièmement, nous avons fouillé la loi. La loi foncière na mboka na biso eza ko daté de plus de 40 ans. Donc eza obsolète nde baloba na français, eza ko s'adapter lisusu na réalité ya lelo te. Troisièmement, non seulement cette loi est obsolète, mais la loi eza na guerre makasi na conflit na droit coutumier oya biso awa na Congo. La loi foncière dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors que na droit coutumier to yebi que mabele ezali ya bankumu bakondiamboka bakolo mabele ba tobenga bon banani ba chef coutumier. Eza ko tcha mobulu du chef coutumier a oteka na ndenge na ye bato pe ya l'État bateki na ndenge na bango muta ofuta prix wana mutoyo aye ko somba. Alors to lingi to aider mokondiamboka to aider pe ba peuple. Na vision il y a le peuple d'abord, na vision il y a état de droit pour que makambo yo ait trouvé solution. Na yango te proposer, tozo ko proposer na mokonzi mboka, tozo zela kaka bénédiction na ye de sorte que structure auto ye nango ezala na service na ye personnellement ye moko azala mokonzi na yango biso to chaka mosala na nzela. To bengi yango Commission nationale pour la gestion et la prévention des conflits fonciers. Non seulement à Kinshasa, mais pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quelques exemples. Oyo, tokuta na ngona terrain awa, ba commune lokola ya Nsele. Ba nouveau lotissement oyo so yali kuna Kinkole, ba parti wana nyonso,
bandeko poto bato bakolela. Okei na commune lokola Mbudi bato bakolela. Et même j'ai été surpris, enfin on a été surpris, bato balandi ki biso déjà na makambo to bandi. Balobi même ba dossier à aérianisation, c'est-à-dire tango yo ba belge balaka bakendaka président Akala Mobutu a azwaka biloko wana. Ezaki na ba procédure il fallait respecter. Ba misusu ba respecter ki angote et lelo na cadre à état de droit ba tous ozo réclamer que ba belge ba botolaka bango mabele na bango, ils doivent rentrer dans leurs droits. Donc bon na munena likambango et pas ezali. To yena ba commune ya Kala lokola ata lemba awa epa yoyo toko sa masolo oyo ba commune lokwa Kitambo bandalungwa oyo batata ya kala basombaka bakufa ba conflit eza ya osakana te entre bana oyo batikaki. Et lobby encore toyaki na séance na ba avocat ya awa po atomeka kotala ndenge ni toko collaborer na structure yango ba bimiseli biso su makambo belé, donc na droit de famille et zappé compris na kati. Donc c'est un sujet vaste. Yango toye pa na bino bapandi sango de sorte que ensemble loboko na loboko to sala mosala oyo planning na psa mosala ya li tozo zela soki tozui bénédiction ya mokonzi ya mboka en amont, c'est-à-dire que nous devons travailler, revoir la loi. Et puis tomituni beaucoup de législatives sont passées 40 ans. Ndenge ba monaki te que loi ozo kende na kununa. Ndenge ni ba détecta ki conflit wana te entre d'une part la loi foncière et les droits coutumiers. Donc, il nous faut aller chez les législateurs. Ça tombe bien, nous avons un nouveau bureau et Assemblée nationale avec Papa Mbosso Kodiapwanga, que je félicite d'ailleurs. Bameka rapidement kokota matière, ce qui m'a conduit à feu vert. Et en aval, ne balobara na suka, eza likambu, et longona bino bapandi sango. Tout ça là, moussalo babengi ya sensibilisation désormais. Bato batambola su changa te. Bayeba soko linko somba lupangu to mabele esengeli na yo ko se renseigner wapi démarche ni esengeli na yo ko sala que ko accompagner ceux qui pokuta na kokoso ndenge ni nokoki ko résoudre likambo wana et na katikati évidemment c'est là où il y aura synergie na ba service préexistant le la ministère y affaires foncières, habitat, paix, justice, les agents de l'État. Il faut bazala recycler ou réformer parce que comment on peut comprendre le pan au deux titres fonciers, le pan au deux titres, des certificats d'enregistrement. Est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure dans le service ou il y a une mauvaise volonté? Donc, c'est voilà l'idée et namiti qui na disposition nabino pour na mituna de sorte que batuba comprendre likambo toyeli. Donc et ça likambo politique te mais ça likambo toucher biso nyonso et puis batuba yeba pe makambo ya droit yango état de droit ezan ndenge nini parce que ko na justice lelo la justice est pour tous mais elle n'est pas gratuite. Il faut yeba baluwa avocat ndenge nini kombo nango mbongo tango zui avocat bo continue instruction judiciaire kombo nango mbongo pe temps. Bato bazana kati mboka ça peut se comprendre, ils sont sur place bien que mbongo yate mais bao bautaka libanda bato ya diaspora tant nini bakozala nango ayebi mokolo bakoconvoquer na justice te mbongo yango oyo azwaki ya liboso kwa somba lopango nyonso ekangami na mabele wana azwa so mbongo afutaka avocat abandela mibama nani démarche, tout ça ça fait mal. Donc voilà ya motuna ya motuya ya kabambi proposition au bisotoye nango liboso ya mokonzi ya mboka pe ba continuation pe bana mboka de sorte que parce qu'il y a likambo peuple fois kota likambo ngo mokonzi ya mboka tia loboko pona to avancer. Donc na mitiki na disposition na bino ceux qui mituna et rozala. Voilà, merci mon mboka tolandi yo vraiment na boke binyonso ningi penza opesi ba explication sur makambo yoye nango vraiment ko sala na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo mais ya liboso to sengela ki na yo vraiment oye bana ko se présenter opesa biso kombo na yo mobimba pe ozanani outi wapi moi ba explication wana o penza ba imboka nyonso bazala ki na besoin ya koyeba liboso avant tout pona kokota na ba question mususu. Raison maman. Na elindeko Augustin Mukamba nalinga ba titre mingi te na vie nanga ndebo moni na cravate te na kazaka te
naka na mwa moto nde na memi na sepela mingi bobenga ndeko na bino moko parmi bino bongai te tout ça nde mosala donc mingi to telema na mosala boali c'est vrai nali mwana mboka na rappel libanda na diaspora bao ya Europe bayebi ngai surtout mingi na Suisse pe na bamboka musutu sali mwa misala ebele to tonde bisi bendela ya mboka mingi libanda mais lokola Congo ya mabele na biso eza na kulutu moko alobaki ke bakati saka ebale kaka pona kotala elengi ya mboka te tokendaki tozwi mayele tomoni ndenge na mboka bapaya bakosala mayele wana yango toye kozongisa na mboka donc likambo parti politique awo eza te association moko quelconque eza te eza babengi yango le patriotisme la preuve au monde fandi aboye moto akiti bino bakaja masanga aza te moto alati bino ba t-shirt aza te mais toye kosolola makambo oyo e concerné na bino na biso na balande no so bazolanda voilà. Ce qui est arrivé que proposition na bino mwana mboka le chef de l'état Félix Tshisekedi ayambi yango te ndenge balobake a boycotter yango boko sala niti nini. Je pense que le problème est réel. Koyeba o na yebeli mwana mboka azali sensible na oyo no seli ko toucher peuple d'où bon on va en credo mais nga azoluba vision na ye o alobi le peuple d'abord. C'est-à-dire que oyo no se toucher peuple, il est présent d'une manière ou d'une autre. Koyeba motema na ya monene, koyeba sensibilité na na likambo etali peuple, je ne le vois pas être loin de ces projets. Et d'ailleurs, si pas par nous, par ces services, Azam Okondiamboka a la liberté, il y a de confier service na moto et nous sommes prêts, il y a de Loboko. Et que moi, je suis makamboya était ni en selembu du bongo na bongo. Les gens penza makamboya conflit et ali mingi. Basusu bakufi batiki mapango. Mingi pe bande kwa diaspora ko uta na mboka bapaya basombi le pango simana yango azonga aya kwa tonga bekomono et alaki concession ya famille songolo mingi pe bande kwa le régime passé banyokoli pe batali kampene yiwana kasi projet boali na yango boko travailler na yango boni na tata ya mokonzi ya mboka Congo démocratique. Est-ce que déjà boali na moi structure ici fandi bureau ici ali pote mokonzi mboka aya ko tia bino maboko to pe boni. Merci Ndeko Sylvain. Motuna no ezali ya solo ya motuya. Na introduction na lobelaki likambo ke na kati ya makambo yango ezali ka mabele mais non seulement loi foncière, non seulement droit coutumier mais na droit de famille. Et koti na kati outi ko soulever likambo ba succession ou ezacho mobulu na outi lobage surtout ba parents na biso ya kala ba quartier ya kala. Ba lemba ba kitambo makambo na yali. Wanto ba kaya Kinshasa. Mais ce peut toquer na intérieur. Le lo so toquer na est côté à Bagoma kuna mabele ya sauté autochtone baso na mabele te ba multinational ba envahir et ba misu ba sobi en bonne et due forme ba misu ndengo lobi que ba sali trafic d'influence ba botoli ko botola surtout kei na Équateur likambo ba pigme lelo e ko pela likambo forêt équatoriale e ko pela likambo mabele so itokei na Katanga ata na Yumbi lolenge moko so tokei na Katanga aujourd'hui ba quartier sikalukwa joli site ba bi Katanga ba bi joli site to na Kasangiri to na golf ba makambo wana ezali biso to sali de baloba ke musapi moko esukola ke longite tata mokonzi na musala makasi ye moko akokosa eloko moko te d'où biso to préparer ki musala to préparer structure nyonso ezali fin prêt eloko to kozela kaka lipamboli na loboko na ye et puis to lingi yende ya kamba yango biso to zakaka ba conseiller na ye en la matière. Il faut service wana et dépendre na ye mei ye moko kota yango parce que nde to lobi ke tout le monde a clarté. Nous avons des ministères, donc foncière, il y a affaires foncières, il y a justice, il y a intérieur, 80% dans les cours et tribunaux des affaires éthiques à la kara molili nani anasima. Donc biso après si to sali mosala to senga ki le côté to exiger ki pe le côté to tala ki apport na pseko za la nini na reconstruction d'où likambo to tomboli o eza un sujet réel, un problème réel et touché bana mboka ebele nde to yeka kana makamuna so na mesa ye aza mokonzi
biso to lobite ko to sali ekoki certainement na lipamboli na opesa ba recommandation bo modifier sika o boye awa na moni kozala bosala boye a bosali boye esika na pesi bino yango service na pesi bino yango logistique na pesi bino yango ndenge lobaki ke tout travail on est maintenant dans un leadership basé sur les résultats et le quoi ba peuple baza concerné na kati ya likambo yo bango nde ba kopesa ye e yano ba o balela ba kopangisa ma ya miso pe ba kozanga te kopesa ye botondi. Voilà, mutuna imbale pena mingi pena le quoi pe na outi koyoka au soulever un combo ensemble national. Est-ce que pena scripture pe yambo te mokonza mboka ayamba bino pa yoka bino pena pa mate asa yoki bino mais asula na bino boy est-ce que vous aussi besoin de quantité comme appel na bureau ensemble national comment on peut tata mokambia sikamboso après pendant que ça passe les kamboso ko loba boy lo pango moko mikanda mi balé mi sato mi tano mi na pe bongo na bongo tali pa moko alikambo etumisa kabayimboka ba campagne pe et ko la pona ko sensibiliser population ko bisa ye soko lingo somba lo pango sengelo le kawa ozwa moko te bato o babenga avocat sika boy po ça pe bongo na bongo to boni boni na ko banana suka primaire ya travail est réservé na mokonzi mboka ndé na lobi que certainement en tant que mokonzi a opesa ba notation a opesa ba recommandation a opesa tamusu ba modification primaire est basé na ye mais d'une manière générale ndé to lobi que sensibiliser au salama déjà à la base to ko na système par exemple ya kufungola ba guichet na ba district bato baye ba désormais au lingo somba mabele il faut kende nano ko se renseigner on se renseigner kuna bango baza na fichier bakolo mabele tel bakoye beza bientôt non seulement tant que le baga problème ezaka problème te que batomi balé misato mais ça peut na mabele muso salamate poete kama lelo to go vivre ba mabenge ba construire ba ko les comités on so mama Denise ya ko sunga biso papa sunga biso mabele fumwami mais tant ngo bateka ki mabele wana est-ce que baye baye ke mabele wana bakoye ko tongate misala no so eyali nakati. Quand il y a Papa Mbosso, Kodiapwanga, ndena lobi que Mobeko est concerné, la loi foncière est obsolète et puis qu'on continue à confliter na droit coutumier. Donc nécessité zali que Papa Mbosso ayamba biso, ba démarche za en cours, na yebi ka kolanda biso na banzela na bino, toza ko beta ba porte de sorte que ayamba biso atia na kati ya législation na ye, na kati ya programme na ye d'urgence, le quoi un peu gouvernement ainsi que zo kota ndeko Jean-Michel oyo elenge ya bwanya ya maele na PCP mbote oza kolanda biso na kati ya programme ya sika batia na ordre du jour likambo ya révision ya loi foncière comme ça ekokota na kati ya vision ana et ndenge na lobi na modèle à fonctionnement option toza ko proposer na mokonza mboka en amont ezali comme mobeko parce que état de droit c'est le respect des textes. Ba législateur donc parlement basa yela biso mobeko malamu et biso to za mobeko wana to appliquer yango parce que kotala na mobeko likundi na ko pesa bino ba article non sauté et ça na moto awa balobi nul n'est censé ignorer la loi quand na kati mobeko likundi o balobi que la propriété privée est sacrée kaka na kati mobeko likundi oyo balobi que l'état azana obligation na devoir ya ko protéger ba bien ya ba privé. Na bato bazali ko investir awa ka bana mboka te même les étrangers qui viennent investir ici kaka awa balobi qu'il faut promouvoir justement ba initiative ya bana mboka pe ba paya ozo participer na kati économie ya mboka donc il y a vraiment du boulot na niveau ya parlement bazali bandate c'est un grand travail to travailler na bango elongo mokonza mboka cheka luboko bango ba imibeko basali mobeko et puis biso to kitisi yango na département où to zanango ya sensibilisation ko lakisa batu mobeko ezanini ndenge nini basala makambo ngo ndene tambola. Merci, c'est Regan Bibaki, nazali journaliste na le Nazarien TV, ezali chaîne YouTube. Nazana deux questions ya kotuna yo, nalingaki na kota na fond ya likambo aux hôtels sana ba congolais, surtout bandeko bazana mikili ya poto oyo ba perdre mapango ebele. Likambo liboso ngana ebele kama ba commissionnaire. Likambo ya ba commissionnaire. Voilà. Ba agence immobilier na école Congo démocratique ezali vraiment rejeté. Na yebi ke tozali na asimo oyo yebani mais jusqu'à la preuve du contraire to yebite asimo est-ce que na gouvernement congolais ba travailler ka ndenge nini.
wana bino boye na mopepe ya sika bolingi ete mbongo wana ekota baconflit esila mais je que na sima ya baconflit na bacommissionnaire mpe bazali na part na bango parce que bango nde bameka bato esika basomaka mapango ya mabe ayebi ete lopango déjà bateka amemi moto asomba yango nini bozokanisa déjà mpona baagence immobilier bozosenga na mbula matadi bokosenga na mbula matadi papa mokonzi ekolo ntango koyamba bino bien mi premier ministre bokosenga na ye nini par rapport ya korégir d'abord ou soit konettoyer milliers ya baagence immobilier wana ezali motuni ya liboso motuni ya mibale ezali pouvoir coutumier bazali na ministère na bango bazali ministère ya affaires coutumier oyo ezali koexister badémarche ni bozali kosala déjà mpona kokutana na ministre wana bien ministre akoya na mbulama na gouvernement ezobima bokosenga na tala mokonzi ekolo nini vraiment ministre wana akoki kosala mpona ete bino na ministère wana boyoka na malamu pour que projet na bino ekende liboso natondi botondi ndeko Rigen oui voilà ba question eza penda na motuya makashi na kobanda na oya mibale otuni eloko moko eloko ni tokosenga ulimbisanga nazaka partisan ya eloko ya kosenga te naka partisan ya oyo biso esengeli na biso komema parce que photo sima na loboko te et un président américain moko alobai que kotuna te ekolo kosalela onini kasi yo kanisa eloko nino kosala pona ekolo na yo c'est dans ce sens là alors ba ministère c'est vrai ezali et affaires coutumières n'ongo lobi ezali ministère de la justice pe ezali je le répète que tu es se substituer na ba ministère wana te tu peux aussi un poste ministériel te tout ça clair mais tu es ko créer service oyo eya ko épauler kaka mosala oyo bandeko ya ba ministère ba bandaki déjà ko sala parce que bazalaki ba problème en pe ezakaka et tu pensais que le lenge moko ministère ya finance ezalaki économie ezali ya justice yali mais IGF tango baye ba pese ba bengaka coup de pouce bomoni lelo motono sa komi ko banga likambu ya kanyaka ministère de la justice ezalaka ya ba faire ya ba benga ngoni ni conditions féminines pe ezalaka mais tango tata mokonzi aye ko sala bureau moko spécial pour la lutte contre la violence faite à la femme bomoni lelo ba mama bojipe moi kimia na mabala et comme il y a kosolola makofi utambola soute donc biso pe toye dans le sens là toye ko effacer ni ministère ni service mo quelconque préexistant mais toye ko pesa coup de pouce so to bengi structure na kombo ya commission nationale ya gestion et prévention na kati ya partie gestion na uti loba ke il y a 80% des affaires pendantes dans cours et tribunaux mais tout le weba pour nini il y en a 80 et pour nani les en suspens bazuzi ya solo na mboko bazali mobeko pe ya solo na mboko ezali ba avocat ya solo bazali mais pour nani zotambola te nani afandeli ba dossier ya batoyo bakelela nani afandeli ba dossier ya ba veuve oyo batikela bango mapangu ba famille ye ko banda koteka bongo na bongo nani afandeli dossier ya pona ozaka na poto il faut tindaka kaka otindaka akotindaka kaka yango to lingi to mona clair yango to sengi que structure yango e dépendre pas na ba ministère mais dépendre personnellement na mokonzi mboka dans ce service à lui yé moko kota likambo ngo parce que ya likambo libala ya yé na ba petit peuple bato bakelela nga benga bana cité bato bana moyen ya koloba François Moulaïte bakendo luka ba avocat bayebi kotanga mobe côté mais mokonzi mboka lokwaza image représentant ya zwa makamuna bango biso tozanga pona uchaye loboko na motuna na ya mibale obili kambetali ba commissionnaire évidemment toyo longola ba commissionnaire te eza mosala ils doivent vivre de leur métier mais les kamuna biso yali maintenant faire appliquer la loi déjà ceux qui moto ayebi ndenge mobeko ezali ko za commissionnaire epekisa mite mais en même temps commissionnaire a oté que la onia una sakite a oté que londe bobenga ngona kisasa bori zanga kombote a oté que lo mai ku fela mboate donc ba commissionnaire ba kozala mais cette fois là na ba commissionnaire
bako proposer na ba client na bango biloko oyo eza en bonne et due forme. Bako proposer ka te po bazwa mbongo, mais bako proposer po bateka eloko eza ya malamu. C'est-à-dire que moto aza na besoin de teka eloko ce qui a ça faire enregistrer yango en bonne et due forme. Alobi aza libre à kozwa commissionnaire, ce qui commissionnaire client yé akoleka na ba service wana ba yena commissionnaire ko vérifier carré tel, est-ce que ça a un problème, est-ce que ça y a nani a droit nango basali mikanda na bonso. Et plus loin, ça permettra aussi à l'État de lutter contre la fraude sur les taxes liées à Mabélé. À ce moment-là, toutes les parcelles seront au moins enregistrées et reconnues. Et vous permettre l'État passer à la suivi dans les cambouitali ba impôt. Et vous permettre l'État à la suivi dans la prévention, to éducation des masses, il y a bateau. Donc vous avez un fichier. En amont il y a la loi, en aval il y a la sensibilisation, mais entre deux il y a l'administration. Pour réformer les agents de l'État, pour outiller bango, pour accompagner bango. Donc tu es au long là, tu continues à bilanga mutute, tu y es un coup de pouce avec la bénédiction du chef de l'État pour que makambo zala nanzela ba congolais ba retrouver sourire ndenge ndekosama à promettre yango. Pour ceux qui appellent motuna te kasi kozala pe ko betela bino to ko pesa bino longonya na eloko elelisaka penza ba imboka esali ngonga molai pamba te ezaka ka ba ko yiba ba imboka te kasi ba ko yiba pe mabele ya leta na ngambo bolobi to na eteni ya nsele soko ke ikuna okukuta penza mbilinga mbutu to kaka okomona na miso mpe oleli otali bande ko na biso ya PPRD baza déjà na gouvernement mobimba bango baza na président na bango baza na nyonso oya bango na ngambu kuna tolo bato pesa ndakisa moto akambaka nsele kuna aza bourgmestre aguta na ngambu ya PPRD oya landie aza chef coutumier aza moto ya PPRD ba chef ya quartier na bango baza bato ya PPRD tango basala ka biloko ya bango toko lelisa bato bango ba biete bango baza na bokonzi kasi mwa bobangi na likanisi wana ekosimba kasi na lingina tia osi mwa mungu ala monoko na eloko ndeko Rigen bibaki alobaki alobite ke po kolongola commissionnaire kasi alobinde koti ya pe miso likolo na bango pamba te soki to kobela miyibi ba miyibi liboso eza bango soki moto alinga somba mabele akotuna moto songolo to akoluka beba o ba yebi esika batekaka mabele kasi soki bitumbu ezate na ba o bakoteka biloko ya leta ba bakoteka koyiba ba mbongo misolo ya bana ya mboka bakopesa bango bitumbu te ndeko monte bakokoba kaka to boy kolongola te kasi soki moto ateki déjà lopango mbala mibale to mabele mbala mibale bakangi e bapese bitumbu ya mibale ko sala lisusu ona zaki na ngonde yango na tondi bino botondi. Merci mingi bande ko na biso ya Tindika TV ya solo mama observation na eza mutuya tolobi mokonzi mboka pesi vision lobi l'état de droit. Qui dit état de droit motomoko azali censé ko ignorer mobeko te motope akoyi kozala likola mobeko te, c'est-à-dire ezala yo teki ezala yo mosombi ezala commissionnaire biso nyonso esengeli na biso kotosa mobeko mais epai oyo likambono niati eye kokota eyali nini. D'abord na ina préciser eloko lobi que bandeko boye na introduction na lobaki que c'est un sujet sociétal et ça na couleur politique te hein so tali mingo ba ko futa masumu lelo basa ta politique te et ça ka ngana yo biso batwa cité. Ça c'est une chose. Maintenant na inquiétude na bino sur rôle ya ba commissionnaire. Je pense que commissionnaire surtout zongi na bozongi singa na nzela ya kelasi ali moto aza na kati entre mosombi na moteki mais tango osombi to tango linko teka l'état pe azali wana na kati parce que tango osombi l'état ndem do peso mikanda ce que ça nouveau lotissement l'état ka moto akatela ondelo ba bingi bato cadastre tango kende ko enregistrer yango l'état ka moto osayelo certificat donc eza na place boki melate mosa na biso eza wana ko veiller nesika wana que tango commissionnaire à la kisio tango lingo que no pesa mbongo tango to pesa mbongo agent à l'état azalaka toujours wana na somba ki esika tel agent à l'état aza censé kozwa information que esika tel elaki ya bandeko Tindika TV ba pesi yango na bandeko ya
télévision il y a Yeba TV et sengeli bayeba yango mais tant oyo zo ya siko et pas agent à l'état musa na pesa ni sika wana agent à l'état ba mais mabelo yo linko zwa eza ya bandeko ya tindika TV il faut bango baya kwa prouver que ba pesi yo mabelo wana ekomi ya yo. Voilà ce qu'il doit faire. Et na yango ya musala makasi d'où présence na bino za ko saluer ya ko sensibiliser ba tout désormais bayeba yango ke kolekela soki mokonzi apesi biso mbela e kozala ndenge wana boleki na bureau bo se renseigner que ya solo mabeleza ya moto tel tango ateki yango a signer ba papier ba enregistrer yango yo zui possession ya mabele na yo en bonne et due forme. Donc mosala penda ya biso yango na c'est yango to bengi partie ya prévention. Donc gestion ba problème oza lelo prévention ba onan ba kuina motambo wana te ba kuya lisute. Voilà, ndeko. Ah, il faut que déjà vers Socrates, tout ça, président, Nalingak n'a tout une question, boy. Est-ce que vous êtes déjà en ordre sur le plan juridique? Est-ce que l'administration est allée? Combo nango, ezanini, combo ya structure nabino? Est-ce que zali agence? Ceux qui zali zawapi? Na bandi na msusu déjà ou tu déjà repéré avec éclaircissement? On a zali nango ya retourner yango ana merci. Oui, ndeko. Dès lobby que biso toyeka kopesa maboko na mboka pe par ricochet na représentant ya mboka mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi tozana pouvoir moko likolo te tosalika mosala nde toyekotikela papa na mesa mosala biso osali yango toza ni agence, c'est un service que nous proposons et dépendre na yemei donc yé mutu akopesa yango toloba vie yepe mutu akopesa yango o babengaka imperium yepe mutu akotia yango en jeu biso tosalika mosala toyekotikela ye donc toyambi non c'est vrai ba kobenga benga biso nazala pe clair ne sika wana batebele si babali kobenga benga biso balandi makambo ndenge za kokende nyonso ekozala sur décision ya mokonzi ya mboka biso to na décision moko te tosali mosala etikali kaka ke yemei mokonzi ya mboka azwa décision soki azwi décision nde tolobi ke certainement akopesa ba orientation akopesa ba annotation akosala ba annotation pe akopermettre ke eloko wana etrouver jour et tobengi yango nde tolobi structure wana kombo nango commission nationale de gestion et prévention des conflits fonciers. Merci Botondi, président Motuna Nangé Ezali. Est-ce que si vous saluez la démarche pour rencontrer mon Konzamboka pour rejoindre rendez-vous qu'on soit là ma solo parce que Ezali non seulement Karabino Bayi diaspora mais aussi surtout tout le barana le poto awana kati pe ko kanga bato belé makambo tikoloba eza vraiment motuya pour nanga Ezali structure moko à ne pas négliger. Donc ce que vous allez le roi du bosso baroki ko tchango vraiment na parlement si j'ai le bosso to point baroki côté le maison de kambalo pang ils avaient pas le koso mapeka le pang te même le pang wa ko futela to kutani banda ko futela makambo ane be faut ko tsango en ordre nini o sali aussi ba de comme de marche si bo sel pour ko kutana chef de l'état. Merci maman pour na motuna na yo eza sous chaîne na biso nini Panthère Info TV boyebi ke mokonzi ya mokonzi bamonaka ye ndenge yo lingi te toko bunda et toyebi pe ke ezali facilité ya kokutana na mokonzi toko bunda oya kosenga toko senga ope ya kolobela tozolobela mais toyebi ke mokonzi alandaka makambo oyo de près. Donc tous à disposition na ye soki nzela ya administration eza molai eza ko umela tous ali disposer na temps moke to elina na kati ya mboka soki akobenga biso tokoya donc le lenge moko toko bunda kokutana na papa mboso le lenge moko toko bunda toloba kokutana na ndeko Jean Michel Sana parce que toyebi ke mosala père makasi le lenge moko to elipe ko espérer que tata mokonzi ayamba biso le lenge moko pe tozali ko senga implication ya ba représentant du peuple nyonso bazala ya pouvoir to bazala ya opposition nde na lobi ke ce n'est pas un sujet qui a une couleur politique c'est un sujet sociétal donc toza à disposition
pour nous rejoindre les recommandations, Maël na bango, mais surtout la bénédiction du chef de l'État pour na Tobanda Moussala. Président, comme Nasuka, mot de la fin et message à Souka. Mot de la fin, toujours senga implication, il y a peuple d'abord. Parce que mon kondialobi le peuple d'abord et l'état des droits. Ba o union sobolela. Ba o union sobozana ba conflit foncier ba boto la bino mapango ba tekela bino mapango mabeza ya problème. Bino to sangana biso nyonso to beta porte ya mokondia mboka. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect à votre égard, nous venons porter notre pierre dans l'édifice de la reconstruction. La vision que vous avez mise en place du peuple d'abord et de l'état des droits. Vous le saurez que les conflits fonciers rongent notre pays et nos populations. Le premier ministre que vous avez nommé, dans ses priorités, il a parlé de l'amélioration du social congolais. Le social, c'est aussi l'habitat. Le social, c'est aussi l'aisance et la protection des biens privés. C'est dans ce sens-là, nous nous mettons à votre disposition pour que vous puissiez bénir et prendre vous-même les contrôles et la commande de cette proposition, de cette commission pour redonner sourire au peuple congolais. En cela, je vous remercie. Je sais que vous serez attentifs et vous l'avez toujours été pour des questions sociétales et des questions sociales. Voilà. Ah, atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino mon mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le